Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations. Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota nekonangai awa toza na rond-point Gambela, donc on a commune ya Kasavubu, on a rond-point Gambela na commune ya Kasavubu. Tozo traverser tout à le pont moi ezana ngiri awa mais to kiti na rond-point Gambela awa po tozo moto ekotisa biso ti place tozo kinde kota lupango donc to katsa tozo moto ekotisa biso direction Gambela ti place o tozo kinde. Voilà, à toi en avenue, tu moto, tu comme une avenue, tu es total à l'upang moro to chaki lobby, mais bah information mon sous c'est là qui vraiment clarté, ne to roba qui l'upang ebimaki samedi na butu, dimanche lobby tout ça l'a raté, donc yango lelo lundi tongo to kiti, tous soit vidéo normale pour me tenir sur aza na idée et puis aza na information normale, donc awa na lobby direction Gambela. On peut rencontrer dans la direction Chaba, il y a toujours Koko Yakaka na avenue pour venir à Gambela et traverser ça. Donc à Tokomi de Alboson Pang, Tozo Ningato Kota, mais avant Tokota, Tozo Laksana nous espace à Libanda Nango Yangoyo, donc aux avenues, avenue Yango et continuer Baluki. Là, c'est outil. Bon, Tokota on a Kati, tout à peine dans le pango, on a le baloba pétron. Voilà, donc à Tokoti na le pango yango est bien carrelé, bien entretenu. Tout à mol bambangwa, mais to doser pas pour toujours où mais là vraiment dans toujours là que le pango n'a pas détail dans l'onion ça. Avant tout, donc le pango oyo est dans la commune ya Ngiringiri. Donc Prince Kasavubu, Ngambo Ngiringiri, direction Gambela. Awa, isa continuité à Lupango. Awa batika espace comme véranda. Place pour moni bakangiona, isa place ba toilette ezali. To relaxango le sous. Voilà, place en yango, place ba toilette ezali. Bon ba bloka bango ba ebi. Mais et le on ba toilette ezap soin. Toko tota na ba toilette en opé. Bon tozon a tobeta masoa ndako. Voilà, donc la toilette en haut, la toilette est soin et sika, bah outil kotonga. Tout est noir et blanc par rapport à dengue bosenga gibiso, suite au nito là ça, bah installation sanitaire, tout est toujours ko tchamo noir et blanc pour éviter bah tout sous battre la vidéo, bazolia tout ça donc et ça là moi bien été pendant ma pang mususu. Et puis awa to bimisiko tout là ça bandako, donc to bandaki kuna asima. Ndako liboso yango donc porte liboso auto mona oyo eza studio ya munene donc studio munene o bako kabola pe ekomata chambre salon yango to bandi nango ya liboso auto ta na droite sika to telemi oyo donc to kita to repoussana bomoni le pan on les a soin donc na droite awa eza studio porte liboso porte mibale oyo rideau pembe oyo eza chambre salon ya munene na ma cuisine ya munene plafond carreau do banda kunyo c'est na plafond et na carreau et puis awa to na studio ya munene na droite li bende oyo ya cabine oyo to moni na gauche wana ezelo mombu bazo basenga ikaka ba kotsa awa elala awa ezobima donc ezali bende ezobima et puis oyo za studio donc ya liboso yango eza studio
awa ezali portail sorti na parking ya 2 véhicules. Donc awa kokota demi tuka et vanda très bien. Pour portail eza suffisant et puis moi espace batika ya parking ezali. Donc ato bimi libanda lupango o batiango na prix à $60,000 à discuter. Tout seul na bakolo nango ba boy kopé sa dernier prix ba lobby client sera monani bako solo là. Donc idée autre dans nango ya ngwana c'est $60,000 à discuter. O eza studio jusqu'à na entrée donc aéro kota ndako liboso eza studio. Ndena lobaki cabine oyo hangar o cabine o ba olongola yango. Libenda cabine oyo donc eza babanda ko monter effectivement était à libanda asenga ba kotela et là donc ezolongwa moni lupango ndenge ezali donc a to bimi to tambola tina direction Gambela pour direction Gambela makadam basali et suki donc faut ba continuer makadam et ya ko suka donc eoleka liboso ya avenue donc so calculer le place lupango ezali otali direction Gambela yango so traverser direction Gambela avenue continuer kei Chaba et continuer basayo tout ça et continuer kuna mais direction o biso toyebeli eza esuki na direction donc toyeli na direction Gambela des places lupango ezali donc a to tambola to la distance ya lupango ti na direction Gambela o kalate bazo asphalté po babandaki asphalte mais esuki moi liboso na côté à Christ-Roi oui na direction Christ-Roi des places Prince donc Prince basuki na wana mais makadam projet ezo continue donc ah bomoni direction munene yango direction Gambela donc na lobaki lupango totali ya na commune ya Ngeringeri direction Gambela ils en a $60,000 à discuter na 3 portes à locataires. Merci beaucoup.